tumbi ba mituka eza na kati ya kotumba toponi ba député ba trahir biso moi peuple atomboki peuple totomboki toponi ba député basakani na biso ba député basakani na biso ça na tindelo image na WhatsApp toponi bango ba trahir biso député ba trahir biso toponi ba député ba trahir biso siko peuple pe atomboki alobi ndenge bango pe ba trahir biso pe tozo trahir bango omonitelanda na WhatsApp na tindelo ba image wana na WhatsApp olanda yango ba trahir biso pa ba député toponi na Mbujimai peuple pe atomboki tumbi ba mituka eza na kati ya kotumba toponi ba député ba trahir biso moi peuple atomboki peuple totomboki toponi ba député basakani na biso ba député basakani na biso ça na tindelo image na WhatsApp toponi bango ba trahir biso député ba trahir biso toponi ba député ba trahir biso siko peuple pe atomboki alobi ndenge bango pe ba trahir biso pe tozo trahir bango omonitelanda na WhatsApp na tindelo ba image wana na WhatsApp olanda yango ba trahir biso pa ba député toponi na Mbujimai peuple pe atomboki Fachi Chilombo Maboko Pembe biso to bandana yo na babasa wa santo comme chef de l'état biso to yebio ozarano la bizaleli ya mawa yango tozo senga na son excellence monsieur le président de la république ya mabaluki Fachi Chilombo pardon papa pardon soki pende solo za commandant suprême ya biso ya RDC Kangela biso Kabila frère biso Kabila livre biso Kabila na batune nyoso ce pays à la place à bango biso peuple biso ba combattant na yo to bango ba kutu te yo yebi to bimisa ta député mon côté le seul Peter Kazadinde a dénoncé bango alobi corruption moko ya haut niveau mbongo ba pesi bango na kosalisa bango na nini donc Hervé et kosalisa bango na nini donc la kisi que président Félix lelo ba kopesa mususu mbongo $500,000 bonga Félix akopona yango wana tozoyebisa yo président tozana kanda méchant Debi peuple mususu abandana ekoloba ki Kabila lo kaza asima Félix akokonza ye kaka bobo yaki yango siko bobo mo nakopesa kado tolingi Kabila alongo na mboka na biso bakanga ye bakotisa na akele tozala pota na yeto tali nike accord moko kokoki ya accord d'égalité bala biso accord wana sur papier bala tsamu na télévision a de bala accord wana pe yeba bien que na ko retirer signature na ngai ozo comprendre mais Trump a retiré signature na kata avion état a retiré signature pour accord ya ko garder personnel apona la protéger yo ya mode kama sikoyo Kabila ko diriger par monsieur Kabila te ko diriger Congo Zali